basala nyonso sesisa boka Jerusalem esi Jerusalem esi Jerusalem esi kanda basala woni kirele kanga manaka dans l'espace Jerusalem wa boka sika esa etamba basala ngo kangama nzamba basala royaume mususu l'espace royaume wana ange moka bimisa ange wana bimisa kuna yende babenga bikela sa tepu sebe kombele yende ange basa ko ngode bakoyambe dira ko bimisa mangula na dasu Amen. Asali esa planète. Cette planète est. Oui. La bonne est Adam était. Donc, nous, peut savoir que Sumuka, la benga kaya ngo planète bo. La benga kaya ngo planète nini bo. Izalaki asi Afrique ni osuku. Yango benda basoko benga bo. Après savoir que Sumuka, Adam ne planète wana. Zambe abomba yango na espace. Zambe abomba nkembo na espace. Planète abomba na espace. Le planète wana nkembo na abomba ki espace. Yango kaka tozana yango ko. Eka planète oyo. Yango yanga pe asale pepe. Le planète wana pe yango pe kaka sale makini oso. Est-ce que le place nzambe asale pepe? Na planète oyo. Basa ko beura kala planète ni nkembo na Nzambe espace. Ya umoni. Donc ça soutenenge ezalaki ndenge plan Nzambe ezalaki na planète ko. Das Nzambe asali mukolo kuswa. Eko eze das Nzambe asali mukolo kuswa. C'est dans le royaume. Dans le royaume, ça, bio tient ça. Alors, place Nzambe asali mukolo kuswa na mboka kisasa. Place wa pays capitale kisasa. Place wa asali na Adam. Planète Europa, benga ngo liboso planète bo. Avec osumo ko longwe ko ko nkembo lo. Kwa hiyo ke mingelo zo ke des na motema ya bo. Ya Afrika monde. Et quoi de tout zo kutisa. Deuxième planète des alliés. Détail c'est quoi? Troisième planète des alliés. Mais toke na sixième planète, sixième planète Nzambe za sixième planète ya bomba ki moto oyo akoya kobomela bato eza communiquer na lifelo. Planète sixième eza planète ya moto. Cette planète ezali planète ya préparation. Avant de colorier de place entre les enfants de la septième planète pour préparer à ce pour faire la banque. Amen. Des astronautes. Septième planète. Donc, la ressource est 19e planète. Par ça, les gens qui posent pas problème. Par ça, les gens qui posent pas de problème. Par ça, les gens qui posent pas de problème. Par ça, les cinquantième planète. Bah, tu vois, on vient en bas, on va pharaon. Dans la 50e planète. Planète 18. Bah, tu vas boum, tu vas boum. Ça va faire après beaucoup garder partout. Sauf que tu as l'espace. Il y a 7. Et 7, et dans les 7 sur les 1, sur les 2, sur les 3, sur les 4, sur les 7. Donc, amen. Et bah, paradis, c'est pas ça, paradis Abraham. Paradis, il y a Joël Pesa. Paradis Abraham Pesa. Zaba pesa ndio damu pesa ndio damu. Lakini mengine ni kama ya bangote. Menzamba pesa ni kama ni ndele kuna kanda.
Moni, apeso da pa yango kimbango ebisile sengeli nyonso lila na race noire de la kati race par exemple détail. Et des attaques. Dans la race noire, ça va détailler comme ça ça dit. Ça va détailler pour qu'il ça on est la personne. Ambombe ya tu ya pa. Silulu sambe seilu kisa. Cantando me cupa manga tremenda. Todo tempo isso quer. Yo boy Jesus. Zabie. Nzamba zongi na dessa testeje. É um bolo para mercado, fazendo isso, mas eu vou na boto lá, vou ganhar o que olha, fazer desse Jesus. Esaíro de mãe na África, mãe o isso Messia. Amém. Para Kimbangu na ule mabasa para profeta telemisi. Ache ule mabram pona si pona ba mindela sa ki developer. E se va tempo mortande la fé. Mais biso to sa ki ko kanga makimbangu e pona délivrance. Na ngoni Yesu aso kere ko sa ko sa ngomba. Pamoni Eli na Moïse. Est-ce que vous voyez quoi c'est? Pas vous voyez quoi c'est? Eli na Moïse aksi. Amoni ene Moïse laksi kimbangu na udame ala kisaki bino ke bango ba kusala kana su pe ba kusala pela seso non pena age pe est-ce que udame vraiment bi même kamana na abondi mangote mais na Afrique centrale ba ko tosika makamba ba kusala ko udame vraiment so profisi Kimbangu ayaki poko ni bako pongola njela ya moya ke lo bisima nanga mutu ko ya ras de ko ngai kimbangu pesi ngando ko mais exactement livre sur l'Afrique non Kimbangu pesa livre ba ko meli ko kila sei ko ko bangi sabokili amen e ko zonk sa mendele ko fuka maka c'est pas ça oh non biso Nzambe uko to salako biso to utako tuta non Jésus n'a pas né moi la fille ça est combien 19 verset 18 Esaïe 19 dans Esaïe 19 verset 18 à 21 mais après l'Afrique la s'imagine nzele ko fonga mana basire na mindele sur celle pas ça que tama kama sana to bega mais non ba mindele ko tanga Esaïe 18 nzele ko fonga ma ba to mindele ba kutra ba richesse ba ko construire l'Afrique et c'est le temple au Kimbangu propriété ça qui a roté to ngoma le ko ça tout temple avec Kimbangu e ko ya ko to ko ça le monde entier et vous allez il y a monde entier vous allez la famille voilà ko c'est mais tout ça me dit maman tout monde temple on a combien de kilomètres et combien de 500 mètres 500 mètres carrés on a monde ba to kenda ko ya accomplir ce professeur tokani amen kembo zo na ese bitumba to sana ngo po etombo la perte se po to za pe bazo ngo bitumba o za ite mo pe to sana mayele exact tamba so na bino